ya Dias Congo Télévision ezali bongo ngai présentatrice na bino Blenid Bola oyo na présentaka émission ezali na thème autour de la connaissance biblique ya solo balandi mbala oyo elekaki tolobelaki bongo sujet oyo etalaki bongo bapasi kasi na sujet yango ya bapasi tolobaki ke tokobanda kosala yango na ba saison mbala oyo elekaki tosalaki bongo saison 1 elobelaki motuna mo ya tina mingi oyo ezalaki ya koyeba nani azali na origine ya bapasi ya solo balandi oyo ezala na poto bisika nyonso bozali na bandi ke émission wana penza esepelisaki bino mingi kasi lelo oyo toyebongo pona saison 2 ya émission na biso saison 2 ya lelo ezali sujet moko ezali susu kitoko mingi koleka balandi pamba te ezali pena motuna oyo mingi kati na biso tomitunaka motuna yango ezali nini motuna yango ezali ya koyeba pona nini nzambe ya bolingo atiki bapasi ezala biso nyonso tolobaka ke nzambe aza malamu tolobaka ke nzambe azali sembo mais pona nini nzambe oyo azali malamu nzambe oyo azali bolingo azotika nzela na bapasi ya solo balandi kaka émission oyo ndenge salemaka tokoluka pe lisusu koyeba makanisi ya batu na tile etali bongo motuna ya lelo oyo kasi lelo oyo surtout biso ana Kishasa omona mutu ata sali boutique na ye to maison d'habillement na ye omona komi nzambe aza malamu to die est bon pe lisu bandeko na osepela kobenda likanisi na bino bosenge koyeba ke nzambe oyo tosambelaka oyo asala lola pe mabele azalaka na 4 qualités fondamentales oyo esimbaka penza bomoto na ye bakalite yango ezali bongo amour ya mibale ezali bongo sagesse pe ya misato ezali justice pe ya suka ezali puissance nzambe oyo tosambelaka azali na bakalite wana 4 ya minene kasi balandi ndenge nini to pona nini nzambe oyo azali na bakalite wana nyonso ya minene azali kotika nzela na bapasi yango wana tokitaki na terrain pona koluka koyeba makanisi ya batu bino moko bomona pe bino moko boyoka makanisi oyo batu bapesaki bolanda. Bon, origine ya bapasi eza ya nzambe te parce que tant nzambe akeli Adam na Ève na jardin d'Éden bazalaki na kati ya réjouissance. Or jardin d'Éden c'est ça le jardin de délices. C'est que mutu azalaki ko vivre na parfaite harmonie avec le Seigneur, dans le vivre avec paix, paix, tranquillité, bonté, bénédiction, il avait tout, il n'en manquait de rien. Mais le Seigneur a donné l'instruction à l'homme que tu ne peux pas toucher l'arbre des connaissances du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Et il a séduit la femme. Et quand il a séduit la femme, maintenant, le col nzambe na plan que nous doit vivre na kati ya bonté pe na kati ya bénédiction, il a envoyé son fils Jésus. Maintenant, ce qui nous a dit Jésus, hein? C'est pourquoi la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, quand on dit il a donné son fils unique. C'est que c'est Jésus qui est le don pour l'humanité. Moi, Nzambe, pour vivre en paix, vivre en bénédiction, il faut d'abord accepter Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu ne verras pas les souffrances que nous voyons aujourd'hui. C'est que c'est Jésus qui est maintenant le sycomore pour tout humain. Voilà, c'est ça ce que je peux vous dire. Bon, ce qui est vrai, c'est que la Bible est un peu claire. Mokilio yo isa ya bichoté. Bible lobi tozo vanda nous habitons dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire il y a un autre monde que Dieu a prévu pour na beli pour na bananaye. Mais néanmoins bananaye bazo vivre na mokilio parce que batunyo so bazo souffrir de la même manière. Bano nzambo bazo respecter ba principe ya nzambe pour na bénédiction pour za na vie bien. Bango wana bana baza ko vivre différemment avec les autres. C'est-à-dire bato bazomona pas si ce sont des gens oyo bazo tambola contrairement na ba principe ya nzambe. Bato batamona ba principe ya nzambe ils sont épargnés. Mais au-delà de tout cela, mokilio yo en réalité ils est bichoté. Donc nous avons un autre monde autozozela wana ne pas si et kozala te kozala bisengo na bisengo. C'est ça ma réponse. Bon pour la ngai selon ngai nzambe azo permettre souffrance na mboka auto na mokili oyo po
diable nde aza na règne makasi na mokili na biso ya lelo. Bato basinteresaka lisusu na makambo ya nzambe te, bato bakoma kosinterese na diable olie basinterese na oyo akeli mokili. Yango peut-être eza kanda wana yango atiki biso tosouffrir wana eza seno ngai. Mpo na ngai nakopesa réponse na ngai kozala un peu brève. Nzambe ya bolingo atiki bapasi parce que dès les écritures Satan ntango asalaki mbeba na lola babwakaki na mokili ya se. Alors ntango otala mokili ya se nazozwa synonyme nango lisumu. C'est un peu ça. Bon, merci pour la parole. Et là, le besoin d'akolo le beza que Nzambe akolo permettre motute anyokama. Et ça que Nzamba lobi loboko na ngai eza mokusete pona kopesa to pona kopambola. Mais lo kezo sala ke loboko Nzambe kuma mokuse eza masumu na biso. Alors biso moko nde tolingi ke bénédiction na biso o Nzambe abongisela biso et ou mena ba vie na biso et c'est réalité. Alors au monde mutu moboye azo pesa confiance et pas nganga bisa lobi poyo opamba malelo il faut oboma mutu kingana akepa bomi mutu kingana mais son Nzamba lobi ke poyo pamba il faut otambola selon ma commune ngai omona ke mutu lobi ya Nzambe umelaka. Alors biso moko ne mutu miboma biso monde tozolanda banzela Nzambe te Nzambe oyo alingi biso tolanda ngote. Alors David alobi moko tayi pa Nzambe zonga lengelaki. Alors mutu nyonso oyo atambola kana makola Nzambe azalaka mutu moko boyo oyo anakolo baki en bénédiction elandaki kaka na makambo nyonso biso moko nde tambo na biso eza mabi biso moto commettre ba vie na biso na makambo moko betoni ba futilité trop oyo eza hors makambo Nzambe. Alors moi peut-être pamba ma ezate Nzambe jamais akolinga ke mwana na ye anyokama jamais biso moko nde eza biso moko vraiment biso ba jeune na lelo tolingi makambo boye de la kitoko te biso tokaisa tokosaka Nzambe tango toloba ke Nzamba pambola nga lelo na stelo komoko boye mais tant que tolobelo quand on trobima na église tokeli ba na ibisa masana bi masana posa Nzamba pambola nga na linga ba chéri na tonga na kota botel bandemo or na bule na ko sanzambe or na ko sanzambe te Nzambe Nzambe binga de azel avec maman ngai ba ngai. Alors biso mo de tambo na biso eza vraiment mabe makasi. Ya solo bandeko bowuti bino moko komona pe koyoka makanisi oyo batu bapesi na tine tali motuna elelo pona nini Nzambe ya bolingo atiki bapasi ezala wana ezali bongo makanisi na bango moko kasi bandeko potoko wa bongo kopesa makanisi pende ya solo oyo wuti na liloba ya Nzambe Biblia to mekana nkolanda publicité oyo bongo na suka ya publicité na biso tokozonga lisusu pona opesa bino réponse moko ya mala yango na ye sikoyo pa ebisi ngai ke eloko moko boye nazoluka nango tuma mpai na bino bino boyebi importance nango kafe moko boye eza maxi bio nayebi te soki eza ndenge nini yango naye kotuna soki okoexplike ngai ezali yaya ye kasi mama eza ndenge nini oyo kafango na maisha pa donc soki ozwi te eza par exemple ofanda na musika en dehors ya biso bata Belgique na Bruxelles c'est simple ote kozangaki internet ekoma partout bamama obetika www.makibiocafe.com donc eza simple mama eza mpona intérêt na yo na ngai mpo ya mibali na biso nzote mbonga taka ngande naza pas mention donc eza eloko kotesalaki option emataka donc nalingi bino mingi bino mpe tolingana kaka mpona oyo sungi bino mpe bosunga baninga nga napesi bino publicité bino mpe botambwisa parce que publicité etambolaka bouche à l'oreille donc ndenge okomona meka koexplike moninga kobomba te mpozalaka yo moko explike moninga so aza na problème na couple explike mama te eloko ezobomisa biso na couple yango
oyo ameka kobongisa libala na ye po libala nde eza avenir na biso bamama na biso esika yango oyo tozwi yango toteka yango na maison na biso na maisha park na Bruxelles donc eza na boulevard Leopold 2 numéro 90 soki tika na Ribocourt omona yango donc soki mpo olingi ozwa yango kote mosusu ozwa yango na site ya www.maxibiocafe.com kozwi. Oui, maman, nous sommes à combien on a fait? Puis ça va m'y baler. Merci, maman. Merci, maman. Au revoir, Yaya. Au revoir, ma chérie. Au café. Yango. Oh, wana ne avant. Sous réserve. Yango te. Wana mavwanga bivungise pesi bimavwanga. Obusete olala raté. Ngaka na problème te. A connaît pas demande hémorroïde. Et odimne. Oh ya diabète. Et oh nini oh le colosime ko nini rhumatisme. Et c'est ça. Tout OK. Bio café et au sala chonjo te lengi. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxibio, café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Solo balandi bouti komona publicité wana naza sir eza na bapoto bisika nyonso bozwami esepelisi bino penza kasi tozongi na sujet na biso to banda kolobela pona nini nzambe ya bolingo atiki bapasi ezala ya so balandi soki tozongi lisusu makasi ya biso na sima to komona ke tangu Satan akosaki bongo Adana Eve en quelque sorte Satan abetaki tembe na boyangeli ya nzambe. Lokola abetaki tembe la boyangeli ya nzambe amonisaki ke nzambe abongi te koyangela batu. Ke yende Satan yende abongi ayangela batu na mabele. Amonisaki lisusu ke nzambe alingaka batu te apimelaka bango makambo moko ya malamu. Na mawanyoso Satan na Adana Eve balandaki bongo nzela ya Satan. Kasi balandile biso nzambe oyo azali nzambe ya bwanya nyonso. Eloko ni nasengelaki kosala yango na soki même otangi na mukanda ya Jean chapitre 5 na verset 19 emonani ke nzambe atikaki tango azwaki décision ya kotikela Satan tant approuver makambo oye alobaki ke yende abongi koyangela batu nzambe azali moyangeli mabe raison pour laquelle nzambe atikelaki etango abia bon lokola nga nazali bongo moyangeli mabe lokola bino pe bato na salaki Adana Eve bolandi bongo nzela na ye bolobi ke nga naza moyangeli mabe OK bo prouver nga yango bolanda muto oyo aponi bino lobi ke atangusa bino OK atangusa bino alors natala soki makambo oyo kopesa bino ekozala malamu koleka oyo ngai na pesi bino lelo. Ya so balandi na version wana soki botangi bomona ke mokili oyo ezali nde Satan zali koyangela yango pamba te nzambe asokolaki na ye maboko nzambe asokoli maboko atikelaki Satan tant ayangela comme ça a démontré makambo oyo ye alobaki ke yenda sa mukonzi malamu akopesa batu bomo ya malamu koleka nzambe atikelaki etant yango na tozomona lelo oyo bapase toni na mokili criminalité bobola ezo sila te Satan zolinga ameka necha bongisa me azokoka te pona nini tozaka lisusu na soutien ya nzambe te nzambe atikela Satan mokili pe lisusu balandi verset mususu ekosaisa bino ezali ya Révélation chapitre 7 na verset 12 verset wana ya Révélation chapitre 7 na verset 12 soki botangi yango balandi ekosaisa bino penza verset yango ebeti lisolo tokoloba na mwa mokuse bitumba ebimaki na likolo Mikael abundaki bongo na ba angelu na ye pe lisusu Satan pe na ba angelu na ye elongo bitumba ezalaki makasi kasi Satan alongaki te lokola Satan alongaki te babwakaki ye awa na mabele. Surtout mingi na Révélation chapitre 12 na verset 12 na yango surtout na 12 makanisa opende vandi wana ezomonisa ke Bible lobi mawana mabele pamba te monguna na Bible likoloba Satan akiti na kanda kasi esengo na likolo ba angelu bayembaki donc okite Satan awa na mabele
yango emonisaki ke Nzambe abenganaki na likolo abwakaki awa na mabele kasi kokita na ye na mabele yango ememeli biso pasi balandi azo meka bongisa azo kokate pamba te mokili oyo yenda zali kotambusa yango tozali lisusu te na se boyangeli ya Nzambe tokoma kotambusama na monguna Satan le diable yango wana balandi bozomona bapasi ezali bongo kosila te donc Nzambe atiki temps yango mona atikaki temps pour que biso moko batu tokoka bongo kozwa ba preuve ya koyeba ke ya solo mokili oyo biso baso tongi tozala malamu esengeli kaka Nzambe nda yangela biso kasi Satan te pamba te Satan eza kaka ba échec mokili na ye ememeli biso eloko moko ya malamu te ememeli biso kaka pasi na pasi yango wana balandi tokomi bongo koshite penza na suka ya émission na biso ya lelo oyo kasi nakoki kosilisa bongo te sake kopesa bino réponse moko clé pour que etikala na makanisi na bino émission na biso ya lelo tolobelaki po na nini Nzambe ya bolingo atiki bapasi ezala réponse ezali oyo soki Nzambe atiki temps bapasi ekoka nanu kozala ezali bongo parce que Satan abetelaki boyangeli na etembe alobaki ke Nzambe azali moyangeli mabe alors yango Nzambe atikela ye temps a démontrer makambo oyo ye alobaki pe lisusu ezali po na biso moko pe batu toyeba tondimisama entre Nzambe na Satan nani alobaki solo pe nani alobaki lokuta biso moko lelo tozala ba réponse tomoni penza ke Nzambe na lobaki makambo solo kasi Satan zali mobuki lokuta pamba te mokili na ye ememeli biso pasi na pasi yango wana balandi tokomi pena kokoma na suka ya émission na biso alors loko tokomi na suka ya émission na biso na bandi émission yango esepesa ki bino penza bisika nyonso bozwami ezala na poto ezala awa na Kinshasa longola yango na osisa kaka boete na kosepela pe kopesa ba remerciement na ngai epai ya batu nyonso oyo balandaki ngai pe lisusu ba remerciement na ngai epai ya mon patron na ngai monsieur Wabason à partir ya Belgique pe John Moke pe awa na Kinshasa na obosa na te mon cordon en tout cas cordon na ngai merci mingi na ba conseil cordon na ngai ezali bongo monsieur Patrick Bopé en tout cas merci na ba conseil pe cameraman na biso Bruno Kongolo pe lisusu ye moko DT Serge en tout cas musala ezoleka maloba na ebele pe lisusu balandi nyonso ya Dias Congo na pesi bino mbote na kobosa na te marraine na ngai na kati ya Belgique o azosala ka émission oyo ezala na Dakiat na Dashu marraine na ngai pe lisusu moninga ya Lili Olenga DJ Besh Lukisa pe lisusu Mado Mangasa wana ezali bongo baninga na epenza pe lisusu Mati Lukika bazali bongo baninga na yo bavansi masolo na kati ya Belgique pe la bosani te bandeko na ngai nyonso ba journaliste ya Dias Congo na pesi bino mbote en tout cas bandeko pona lelo tosuki awa tokutana mbala ya sima.